Mbote balingami, certainement vous allez bien. Bandeko. N'abisa bino na be monsieur Bela osala mais bon. Ba ngongé osala penza de. Ne osola ba mibali. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout chaussure gonflée n'est pas un Jimmy Weston. Les hommes, c'est vrai, il faut pour moi c'est assez présentable, moi c'est assez comment. Mais mingi oyo betaka na miso ezalaka malonga te. Mingi obomona ebetaka na miso tombeau blanchi. Nakutani na vidéo moko garçon oyo abimaki na tabita malaisa soki malasawa soki malisawa azo se défendre parce que apparemment bato au fait ce que j'ai compris mon gars va temi a dire wana donc dirait j'ai na ngweza ndenge na ye ya aza sope na mbongo ya aza soki na mbongo donc atumbaka ben fiancés so abengi yo alakisi yo pake ale oki omitanda kuna abengi yo alakisi yo pake siko bato bazoko arnaquer les messieurs na yebite altangi kombo ya Chacha d'or abengaki ayebisi fois pesa $2500 parce que baza sope na ba vidéo na ye so ba photo na ye do ya zalara soki sopa alali yo akozwa ba image pour balancer hein et là on m'a forme on a ce qu'on se défendre pour dire qu'il n'est pas ce genre d'homme et a expliqué pas zo lobela bato bazo finga ye can you please stop shaking your chest making noise bato bazo finga ye bandeko Nathalie mobali yango eke na ntangi ba commentaire na moni bato ba regretter bato na yango basi bolukara nini basi bozana ba problème nini donc moi c'est pour na mbongo yango moni ba fi ba kina kolala na ba mbona Dubaï tout ça à cause de l'argent. Tout ça coûte de l'argent. Généralement, basi soit abika qui a reçu un bongo. En tout cas, étaliété et à mawa et à passer. Et belé bandima ba deal misusu to ba signer bioma misusu. Mbongo batika ngo azwa ngo tatika on a beteli solo jeune fille mo très longtemps kala je crois on a bani TikTok te. Plus ou moins 3 ans passés. Bazana Congo la biso. Histoire nous a moulai, ils ont vraiment moulai. Elle était influencée na master na emoko. Et pourtant, quand la famille a bien, nous fréquenter l'école a bien. Bakoma via libanda, il y a eu beaucoup de réalité. Tina ndenge ba yo katsa braza, kana bakini nous na bande bando sala ba luka musu bele bango marché moko ya robimana bamboa. Masana boy. Ce que masana kuto influencer gai aboy. Ye kwa mema ina loyenge. Ye kuto mtu yaki simame alati marambo do akoti ekoti nzoto ekoti miku ekoti molimo. Andima obimana bamboa. Bapesa bango bapesa mbongo ebele. Malheureusement tant azongi. Aye sukola un matin amoni misuni. Yani arko sezo kweya donc ake sukola on ka basinde tozala ka sukola bo mwasi mo ndiye ba déchet moko boye net ba paloli quoi ezo palolama na bundu dia Congo amona eka net ka ke no bo ça normal peut-être moi ba discharge tant que hôpital ba bisi oya compliqué ba bisi moni oyo oui, malade banyama do il te faut ba benga ba banani bato ba traitera ba bamboa ba vétérien il te faut ba vétérien de mutu ba comment traiter et pas ya ba docteur ya bamboa au lieu de ba docteur ya bato bota niveau bota niveau moi so na umela ite mbongo tout azwa ke sila kina maladie wana parce que qui se va nous arrêter du jour au jour s'empirer somo
lisona ezala tellement molai peut-être na obeta yango moko mosusu. C'est ça. Bafi bano ekele kolala kokele kolala na bambwa na Dubai. Kele kolia bakaka mpona mbongo. Naye nabenda bana mibali matoi. Nyonso engenga eza wolo te. Réseaux sociaux o bandeko. Bato bele babebisi bafi na bango likola bana basi ya réseaux sociaux. Bato lelo balingi influence, ok? Nde bozo mona ebele na ba TikTok babali ba influenceuse. Liku bazu ba gaz. Azui gaz akuzui moto omopela. Auti na 10 000 abonnés mbala moko akomi na 50 na 300 000 pour anini. Pour azoki mo se influenceuse. Bato bamotanga pe kombo na ye akomi pe remarqué et ba braquer miso pa na ye akomi star. Kombo koyeba ne ngambo yemba pepe kale nde lo bat balingi. Et ya mabete ya malamu mais sachez que généralement ba fi bomona na réseaux sociaux il y a ba influenceuse bazala ba prostituées sur 100% 90% ya ba fi bomona na ba TikTok wana ce sont des prostituées, OK? Et loro banaka na lingana ebisango bato na zwara tante bomonde bazaka na bazara ba fi ya ba shida ba observaka ye mutu mo alandaka ye yombo mun balinga mingi ko paraître, hein? Ko l'accès non ba standing mo bandenge mo ni ria za suki ndenge nini suki nini oka député mo alandaka ministre moko parce que bato bazara bato makambo homme d'affaires moko mutu mo ba mbongo bato bazara bato makambo e ba yebaka abike petit oyo abimaka na mibali azwa banoko emibali mingi obabengaka ye ba mibali bamona na mbongo or posa na mbongo il faut ça nettoyer mbongo na peut-être so ba comprendre. Voilà, si on est abima na ba mibali baza na mbongo ba nettoyer mbongo neti nga pe na mutu makambo de pona matisa makambo fona zoye tana auto expliquer bino mystère à sexe sawa mikolo auto les gavana zo matanga je vous expliquer non communauté de biens maléfiques precious diminuer volume azwa fi wana tam so benga une fois na mois on a déjà la fille à roder ça et tant on ya bimina ye akangisi ba énergie bato wana tout conteneur à 45 pieds et PC makambo bomon ba basi bomona na réseaux sociaux bazalaka ba prostituée biso boka to bat moto éviter na biso ba problème hein bilo mususu to lobby awa isa scandale mais tous on a ba dossier ba benga biso mona on est non to mona na concert tant concert ici ba mimaki na mutuka ba kenaye nani ya solo na bake bon bake na butu ba mimi na mutuka ba kenaye bake salini. Faites très attention moi si otabita malisawa na bosanaka ta na sala émission nae fille azaina fiancé. C'est le pasteur du fiancé qui m'a appelé. Nana ba conversation nganae. C'est un prophète qui est sur TikTok toyebani. Abisinga mermeli solo onzandeni parce que le messie tango yoki be ko wana abenyi motion non c'est pas vrai ko landa ba biloko wana te du coup a bloqué mobali. A bloqué mobali tala ba biloko wana te et mobali comme ça na est profane na mambo réseaux sociaux au fait qu'il ne comprenait rien. Ya kosi mobali ki ba kosele makambo. Ce que mobali il fallait lukaye ba vérité bengi pasteur na papa moi non ngana bala maintenant e ba te ce que ba maman na ba niveau. Et le pasteur va m'appeler pour me dire maman za solo tel okuta bo. Ils allent okuta ni ko seki ko sa mais culpa e ko singa pardon e mo ka ça sur le ko bon prophète on a les mbinzoto. Abi mama ko ça passer rien ngambwe shiko mamunet ba dossier neta boy. Na ojira onde ni. Ojira onde ni. C'est une procédure. Ce que boye bisanga finalité moi c'est libala. C'est vrai libala est la fin du monde mais il y a finalité moi c'est libala. À un certain âge, il faut l'accompagner. Ata pona magodate mukilo précieux est tellement il faut zana mutu moko bo partager mutu moko au place où se défouler mutu moko ya mozo kitila mikumba ata bona mbongo te moralement azo assister et ça la que vie et mulai sinon to ya kufa na tension siko bo bisanga bana basio bana ya basio yo bana basio babiloko yo katuba ba torsion oyo permettez-moi les termes o mutu mobali nyoso ya kalalier sko bino bolandaka basio bolingaka bango bokina ko bimana bango
Ah. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze faut passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo bandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa maintenant tu
pas intoxiqué grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo pasi alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda totanga kolamuka abimaki elinga moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko